Et dans le cadre, on a aussi, j'ai reçu des révélations. Révélation, on a vu Esaïa Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est vrai, azako potana pour aliter, babelo qu'on a eu outil ko tambola na Indonésie, ko tambola, alors soki solution armée. Maintenant, tu as une vraie révélation concernant Jean-Pierre Bemba sur un dossier clé. Et dans ce dossier clé, on me signale que Bemba azali koluka ko renverser système moko na kati ya Congo mikolo. Système o Bemba za kolinga ko remplacer ou bien eza lokola mutu moko boye azoko zongisa ba mitif ya batoyo bakangaka e série azalaki na conflit na Joseph Kabila. Yebi ke ba militaire bakotelaka Bemba, ba militaire ya Kabila bakotelaka Bemba, bon malgré que bakangaka ete bato bayaki kosala epene événement ezalaki batango fort. Alors Jean-Pierre Bemba ndenge ba nommé pour poste tout Félix Tshisekedi bandaki ko proposer liboso, Jean-Pierre Bemba bandaki ko lingate. Bemba ne voulait pas ce poste-là. Alors pour Bemba, esengelaki na ye azwa poste moko o ezali clé et veut ko permettre ye asala revanche ya bato tout basalaki ye ba opération na série Kabila zalaki président. C'est comme ça ba ebisinga ke Jean-Pierre Bemba so bozo mona mwa ba mitie na bango mwa mukie na Peter Kazadi ba yokani bazaki na ba réunion ba yokani Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi balobi tango fort oyo azako s'occuper na financement ya armée un azali Kadogo et puis azali mutu ya Joseph Kabila. Lokola tango fort aza mutu ya Kabila et puis azalaki Kadogo babiloka ba musée bango baza na confiance na yete. Alors sur le point tango fort et plutôt Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi bazali ko préparer ona bakanga tango fort. Tango fort d'information naza ko pesa yo ezali na bureau ya Jean-Pierre Bemba, surtout na bureau ya Peter Kazadi kuna kuteza nango grand passoire. Bureau ya Peter Kazadi ministre ya intérieur passoire ya kosakana te kuna kutusoko bengi kaka sikoyo oza na posa information okozwa yango. Na bureau ya Peter Kazadi ba ebisinga yi que réunion c'est vrai Bemba yaki awa pourtant na zu côté Bemba na ke ko vérifier côté Peter Kazadi. Ebisinga c'est vrai pasta réunion salama ki awa Bemba na Kazadi balobi balingi bakanga tango fort. Bakanga pour na nini? Balobi o tango fort aza sima ya M23. Oh, tango fort aza sima ya M23. Balobi tango fort aza na armée na ye moko privé. Tango fort ba révélation yango nazo pesa yo. Balobi yo za na armée na yo moko privé. Ba militaire yo bazalaka loyal na yo, fidèle na yo. Donc lokola yo za na armée privée, yokola yo tango fort ozali na armée personnelle, Bemba et Peter Kazadi bazo ko monter dossier semaine oyo to bandi ya lelo yo lundi. Boko kebite avant semaine oyo sila à moins que ba révélation on a sali et bouleversé programme na bango. Mais semaine oyo babandai ko préparer arrestation ya tango fort. Balingaki baloba ke tango fort pe azali sima ya M23. À moins que ba révélation na uti ko sala lelo et bouleversé plan oyo ba tchaki en marche. Soki te semaine oyo sila leur plan était ko kanga tango fort ba yebisa ye ke yo tango fort yo ndem tozo ko pesa ba tactique ya ba plan de guerre na biso na M23. Yo tango fort ozali na simano na ba mai. Donc c'est le plan là et outi pa ya Jean-Pierre Bemba et puis bangona Peter Kazadi ba monter dossier na balinga ba sala lango semaine au tango fort. À moins que ndenge na outi ko sala boye ba changer plan. Mais c'était comme ça, bien préparé, bien élaboré.
Alors, na ebite ba militaire tout au Kabila tika ki na pouvoir. Ngai nazo ko yebisaka bino nyonso ba révélation. Bino so bozo zongo blague awa. Mitali bino. Na yebisaki bino avant marche ya Lamuka ezala raté awa. Nga na yebisaki bino ke Mbelu bazo préparer ba nile marche. Bochela yinga batumsu abona ngo la blague. Nga na yebisaki bino ke avant Lamuka nandi ba fayulu ba nile marche ba repousser ngo comme le 20. Mais nga na yebisaki bino ke bazo préparer ba nile marche. Ba Mbelu ya Aner Jean-Claude Boukassa Azali ya sense Azali pa ya pembe na Félix Tshisekedi muta remplacer François Beya na bisaki bino ke bazo préparer ba nile marche bomoni yango tete komi le 13 ba nile marche bake kuna Gentini Ngobila ebisi bango no bakuluna bazali ba machette ezotambola na Kinshasa tandis que je koka utu ko sala mariage le même samedi kuluna zala kite na hebisaki bango bat bamona yongo blague biso to zwa ba information na source eza blague ite so ngana yeko pesa bino révélation awa bomona ngo blague ite ezali ba information sérieux na zwa ngo na place sûre tango fort mamna zo bisayo oyo soko minimiser yango etali yo yebaka yango ke Jean-Pierre Bemba na Peter Kazadi bazo préparer ba kangayo balobi ke yo na simana yo oza muta M23 et puis ba mai bazala na simana yo et puis oza na unité moko spéciale au format oyo balandaka yo Félix Tshisekedi ayebi complot bazo préparer ayebi yem taza na simana ngo ba militaire tout bozalaki formé pa ya Kabila tolobi bolingela Chilombo Boul bonika e coup d'état makambo sila bino bozomona ka Chilombo lokola mwana mai mwana ndeko na biso futo supporter ye Félix Tshisekedi tozana bino aho moko na moko bozoka do tiboko sila tozaka alors yango wana Peter Kazadina tango fort baningi basala et puis balobi ke ezalaki etikali yo tango fort po esi bazwa Delphin Kayimbi bango moko balobi déjà le quoi si to éliminer Delphin Kayimbi Chilombo yo sepelaka vraiment ndenge Delphin Kayimbi akufa alobi yango balobi le quoi si to longola Delphin Kayimbi sa kenda siko futo longola pe John Numbi si to kimisie siko etikali ka nde tango fort or ba militaire siko bazali plus proche oyo basalaka côté ya Bemba wana basepelite abi mais tango fort balobi malgré que soko oza muta Kabila mais balobi ko zaka mutema malamu so eloko babengelinga na lobango ka babike tango fort ozalaka mutema malamu ke soki muta bengi yo o assistaka ba militaire ebele na makambo belé yango wana donc tant ba yoki complot na babitika pasta yo bimisango na libanda so ezaki ndenge te balinga batiko babeta obor wana ba militaire bango moko babenga babi pasta lobango yango po tango fort wana toyebite azala mutema malamu bon biso tolobi na biso so oyoka bien soki po oboya kaka yo bino tuku kota Kabila toyebisaka bino ke bolingela Chilombo Boul bozotika ye bozomona ye mwana mboka bozela voilà un peu oyo tokoloba wana Christian Chiwewe pe azali complice na yango mais Christian Chiwewe peuple congolais toloba nano mo makambo Christian Chiwewe John Chibangu bauti ko porter plainte na auditorat militaire akotambola ne papa partout na monde entier tozoyeba te Christian Chiwewe nani Chibangu azoluka nini. Moi je me pose une question, crier Christian John Chibangu pour les lois à la hôtel Béatrice lobi kuna ke na Afrique du Sud côté bazoteka ba diamant siko ye rôle na ba fektaka na Kasai azala étant homme d'affaires ayimbela ka Félix Tshisekedi ba diamant ayaka koteka ngona ba homme d'affaires ba yaka na hôtel Béatrice bien ndengeni siko Christian Chiwewe ba miske tout oyo za ko bimisa pono okende ko éliminer nani tango fort mais John Chibangu azo ko sala ba aventure na kata mboka yoko kanga ete donc ba yebisi ngai ke Christian Chiwewe abanga ka John Chibangu comme tu n'as pas l'idée. Donc John Chibangu akoyi ko ya
na nini l'état major wana abeti même Christian Chiwewe Mbata Christian Chiwewe rovandaka kimia aba yo déjà ba ebisanga basala ba discussion boy Christian Chiwewe chef d'état major na John Chibango alinga mbe ameka ko pese moi conseil boy John Chibango avariele abi yo koloba na ngai nga nasala bitumba pona Chilombo nasala bitumba pona IDPS bino bozaki batakabila yo koloba na ngai quelque chose soko meki na kolakisa yo Chibango azoko gangela Christian Chiwewe soko meki na kolakisa yo ngai mutako saka nga na mboko azalte nga na bunda pona IDPS pouvoir o eza ya biso na kata armée même chef d'état genre baso respecter été Chibango azali lokola l'oiseau ou azali na liberté ko pumba mata likola kitandenga lingi bon ba porter peu plainte na auditorat militaire total la suite ngo so yo zandeni même la katia cité ya Union africaine wana bisika Félix Azali chef d'état ya chef ya maison civile à Chilombo abanga Chibango ko sakanate muto Chibango a respectaka soka lobi na yoki sel Félix Tshisekedi kobanda na à part Félix mutu moko tako pese ordre pa yoki mboka se kufi mawatro nga bati béton alors na cadre wana peuple congolais na kolakisa bino loko moko et sima tokota na point oeza capital awa voilà alors eloko nini na ngana lakisa bino awa boyo kananu moi récit ya moke ya Jean-Pierre Bemba magabalinga sala pande kona biso moko aza ko développer quelque chose après tous les cas na moi point moko ezaka interview dans laquelle il dévoile son exaspération face à l'inexpérience et la désorganisation dramatique de l'entourage du président Tshisekedi. En réalité, cette affirmation gravissime de Bemba indique que c'est le président Tshisekedi lui-même qui souffre d'un dramatique déficit de leadership au sommet de l'État. Bemba n'a jamais tenu de tels propos contre l'entourage de l'ancien président Kabila, avec qui il a travaillé pendant 5 ans. Les propos de Bemba dévoilent non seulement l'incapacité de M. Tshisekedi de sélectionner les hommes porteurs de technicité et de vertu pour la gestion du cabinet présidentiel, mais surtout l'indigence professionnelle de M. Tshisekedi dans l'orientation des proches collaborateurs pour la performance opérationnelle de la présidence. Plus grave, Bemba, vice-premier ministre du gouvernement d'un pays souverain qui discerne le bidouillage dramatique dans les cabinets de la plus haute institution de son pays, qui est la présidence de la République, au lieu d'avoir la loyauté collaborative pour échanger avec les présidents de la République à ces sujets, Bemba choisit, lui, de se plaindre auprès de certains ambassadeurs étrangers en poste à Kinshasa. C'est une déloyauté, un coutelas toxique. Allergique au refus, Bemba est plus courroucé par la résistance de certains membres de l'entourage du chef de l'État face à certaines opérations à la soldatesque initiées par les VPM de la défense. Bemba a fait avaler à Tshisekedi sa compétence martiale, alors qu'en réalité, Bemba n'est pas un si redoutable guerrier et encore moins un stratège militaire hors pair. Alors, je vous disais en titre ici, avant Aleka, Bande Konangai, Napon Mususu, Eza Capital, je peux vous montrer, Narozongela wana, Makambu IDPS, Eza Rosala, na ba province Mususu. Photo Bozaro Mona, Ezali photo ya bata IDPS. Vous qui n'êtes pas à Fungurume et qui n'étiez pas sûr de ma publication récente, voici les toilettes publiques que l'UDPS a confisquées et les a transformées en bureau fédéral. Au besoin mona, les a toilettes na Fungurume. Parti au babengi na komba IDPS, bazu ba changer ba toilette publique, ba confisquer en haut.
bakomisi yango nini bakomisi yango nini bureau na bango fédéral. Mboko oyo tokomona makambo na UDPS eza pasi trop. Na Tanganyika kuna balinga basala désordre balandi bango bo babeti bango, et puis na kata Tanganyika wana nous venons d'apprendre que Peter Kazadi, qui est le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi a outi comment on appelle ça, a outi ko suspendre Assemblée provinciale ya Tanganyika. Pourquoi? Parce que Assemblée provinciale ya Tanganyika ba yokanité pour voter le nouveau gouverneur. Parce que tant balongoli Zoé ba remplaça qui gouverneur, il y a UDPS, une femme, il y a UDPS na Tanganyika. Cette femme est incompétent comme son président Chilombo. Maintenant pour nous couvrir yango balongoli ba député Tanganyika balongoli mutuana UDPS. Kosi sa kolongola ye bata IDPS ba yokani babi wana ezali manque ya respect pa ya Chilombo ndenge ni balongoli gouverneur na bango na Tanganyika. Allez bakomi kosala ba video ko interpeller Peter Kazadi. Yo Peter Kazadi, yo ndenge ni ba menacer parti na Tanganyika, ba bengani gouverneur na biso na Tanganyika. Yo Peter Kazadi ovandi kimia ndenge nini. Tandis que na Maluku, Minkau, pembeni ya Kinshasa, les désordres se fait là-bas. Bata IDPS bazo sa elango ba video te bazo senga Peter Kazadi te akende ko intervenir pona asilisa makamba Minkau. Mais na Tanganyika lokola balongola ki gouverneur na bango babi Peter Kazadi faut ba décision pour ozali ministre intérieur. Et regardez une décision le plus bête que je n'ai jamais vu dans le monde de la politique, et surtout que ce monsieur Peter Kazadi s'est dit être un avocat. C'est-à-dire quelqu'un qui a étudié le droit. Peter Kazadi suspend l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Oh, bouzo bate. Oh, babarake, mayele e baluki na simamutu. Yo, on suspendre une assemblée provinciale. Quand on vous dit que les provinces sont comme des pays, comme des États, chaque pays a un procès assemblée parce qu'il faut des lois, il faut des amendements, il faut des organisations pour la province. Toi, tu suspends la province, tu suspends plutôt l'Assemblée provinciale à Tanganyika jusqu'à l'ordre du jour. Mais Soki Kaka, Assemblée provinciale, est sali une semaine, va fonctionner. Mais durant ces une semaine, comment ils vont voter de loi? Comment ils vont surveiller l'éthique de l'État? Comment ils vont... Oh, bouzo bate. Moutou azomi benga kaza avocat. Atanga ba classe. Akende ko suspendre Assemblée provinciale. Oh, désolé, le kitro, ya on a suspendre yango. Oh, tu eza maele Moutou, maele Nassima, maele Nassima ya Moutou. Peter Kazadi. Et il est content de ça. Jusqu'à nouvel ordre. Mawatro au peuple congolais, comment on a ba bêtise za koleka na régime oyo ti les jeunes.